eza leta asali bandako po bato bavandaka gratuité bafutaka ya prix ya bien aya bandako te ke oyo ya mabe oyo ezanga batoilette lokola ezalaka na afrique bandako ya leta ozona image bandako ya leta naspitoleti kokola na poto tanga na poto bandako ya leta batongana na bakauka wana oyo ezanga batoilette eza na batiner biso ozokasa bandako wana biso toya bashie bandako ya caro bandako ya bien tout condition bien de différence ezati banda kukuto HLM écoute leka kuto banda kwa privé mususu soko yebite leki ku banda kwa privé ozo comprendre ba nyoso poto bavana ndako kwa na wavana ndako kwa ba nyoso poto bavana ndako kwa pourquoi finga bana poto mutaza ba pas tout pe bavana HLM pona ngeza njiri te Koffi Olomide so lobi bana poto bavana HLM eza ne mboka na biso ne mboko moi je pète les plombs comme ça quoi. Koffi Olomide pourquoi se comporter boye papa changer Koffi Olomide ko finga bana poto te muto zo finga ya mère muto makaya diamba amelaka drogue asala nzima moko journaliste moko bakanga ki Koffi Olomide mukoni no ko changer Koffi okomi na suka Koffi Olomide okomi na suka luka o changer e kozala bien luka bato babunga ta image no yo mono calculer mbulo aneo kaka Koffi Olomide combien de bêtises oyo sali kaka na ane moko na yebike obetaki mwana mwasi na mois de juillet moi o lisusu continuer mais c'est Koffi Olomide vraiment na yebite planète nini oyo uta do ponga no banana botama na mona mutu ya modèle oti Congo France Bisona bango bangona biso bisona bango ekara molai pense.com site ya tolo masolo ya danger masolo ya kitoko Amis téléspectateurs de l'émission Télé-Réalité, vous qui nous suivez sur www.congofrance.com, les lotos olobela ba réalité o ezoko leka entre monsieur Koffi Olomide na ba combattant na monsieur Alpha Blondy Oboyebi. Monsieur Koffi Olomide Obino Nyonso Boyebi aza un grand musicien, star, compositeur Obino Boyebi. Koffi Olomide aza star munene, aza star moko musicien moko international. Ba combattant bino mo Boyebi baza bandeko na biso o babundela biso pona mboka. Monsieur Alpha Blondy bino mo Boyebi aza musicien ivoirien, aza rekemen donc ba miso ba benga ba genre ba rastaman abitaka guitare na ye ayembaka musique na style na ye mais souvent ayembaka musique la paix dans le monde. Monsieur Koffi Olomide boyebi bino moko style ya Monsieur Koffi Olomide musique na ye abetaka ezara toujours ayembelaka bolingo plus que basi ayembelaka mingi basi ndeti ba genre lokwa banzembu na ye abetaka ba générique ne ekotité banzembu ne lokwa bakuku donc aza banzembu belo bino moko boyebi oye ayembaka donc aza rien à voir na Monsieur Alpha Blondy. Monsieur Koffi Olomide a se permettre à finga bana poto aswanaki soki na combattant moko boya benga kiye kande zalaka Monsieur Koffi Olomide lobi nini pona makambezo leka na mboka. Koffi Olomide a se permettre à finga combattant afinga ta ye moko te muto ya benga kite a généraliser bana nyonso ya poto afingi batutu bavandaka na poto afingi batutu bavandaka na poto ndenge zana bavanda na bandaku ya HLM bandaku ya poids bazana eloko te batindaka mbongo te na famille donc so bandeko na bango babengi bango pona mbongo baloba toujours bazana mbongo te wana selo ba propos ya Monsieur Koffi Olomide papa Koffi Olomide naza toujours na respect na ye kande na sabino parce que aza papa Koffi Olomide comme feti okendo sangisa bana poto finga bana poto nyos Koffi Olomide afingi bana poto to vandaka na ba HLM oyo atongela biso oyo ye asombela biso oyo ye asala pona awa na poto. Koffi Olomide pourquoi bongo papa Koffi Olomide toujours yo ozaka toujours kaka na ba problème
blème oza toujours na ba problème lek ndeko wana benga kiyo pourquoi au solo la ki na ye calmement te okende ko finga bana poto Kofi to monde ndeko moko po somba te papa Kofi Olomide to tikala ko mona ote ko to tonga te école hein Kofi Olomide to mona ta côté o kenda ta na orphelinat te o kabolata ba cahier pour na bana rentrée scolaire Kofi Olomide sala ke lokote Kofi Olomide Prévane kutobi mina polo ko bakanyo ba petit no bazo kumisa yo Kofi grand mopao liesa biso Kofi on liesa bango tozo pesa ba rendez-vous na grand hôtel OK oloba ki ozana mbongo yo mo pesa rendez-vous na grand hôtel ozwa ta 100 € ya pamba na poche hôtel ozwa obimisa opesa ba fanatique na yo ata 100 bata francs congolais ça les belé et ça ata ba 100 000 francs congolais ba kabula ata 1000 francs mais c'est Kofi Olomide papa Kofi Olomide naza toujours na respect no poza koko nanga koko Kofi Olomide o se permettre o finga bana poto banda ku ya HLM oloba banda ku HLM oloba yoza na tina te Kofi Olomide bongo mwasi na wa alia avanda wapiti yo kasi to ebite ali avanda na les bourgets avanda na les bourgets nanda kwa 2 chambres aka ya ni ya HLM te azuka nda kukala mingi awate kaka kala ta wapeza pe kaka HLM kutu ya munene liboso zaki F3 ayobi mwa bana nde bakoli ayozwa mwa F4 kala mingi te pe ya HLM yo vana mwasi no vana nanda kwa privé yo kofinga bana poto oloba ke bavanda kana banda kwa HLM même so Kofi Olomide zo kamsala Kofi Olomide biso nyoso to ebi aja Kofi Olomide oya loba na télé Kofi Olomide aloba ki azana 61 ans ya loba mais comment ne peut boy kolanda et puis makambo salaka donc Kofi Olomide kolanda ba pantalon wana la takate na ba ya minene na ba maquillage na numéro sapata data 48 donc on a tata Kofi Olomide nga zawana a otenda ta 75 ans ponga na botama na kuta monsieur Kofi Olomide kaka na ba problème na yo bino boyebi V12 problème si problème mon muto ndenge nini kala mingi te wuti ko lekawa o utaki ko pointer dans ses na yo na ban ventre na likolo no munene ya sapato 48 commande utaka na Allemagne makambo sidi to koti prison biso ko to yokela ki o mwa mawa Kofi abima eza makambu to lekisa pas même pas 6 mois on se permettre au finga bana poto et ça l'attaque combattant na mutatsaki yango te na Facebook qui enregistré yo moko tsango na page officielle Kofi Olomide ozo mimona Kofi Olomide soki poto eza mabe ozongi sa bon sino na bana ba ya rovanda na kinit Kofi Olomide za distraction ozo distraire biso bato bazo bundela mboka baza pona souci ya mboka ezala bien yo lingo ye la batu na buzoba na yo batu balobela ko ba actualité moko boezanga mutuna mako ko distraire batu Kofi Olomide yo na souci ya mboka te yo ya po boma mboko yo Kofi na moni yo za pamba te papa papa Kofi Olomide salela agi yo kata Sonia mandefu apembe ba patala minene wana ya balambada wana kosa ote na machwapanga Kofi Olomide kosa yo to za papa oza koko ngana kuta okaka Kofi Olomide ngana botami na kuta okaka na position na ondengo zalelaka problème si problème ka yo nde moko yemba V12 problème si problème kaka ndenge yo moko zali Kofi Olomide oza l'homme moko oza garçon moko oza bien oza musicien minene oza gentil Kofi Olomide salela ki star na yo oza intellectuel oza intégré Kofi Olomide pourquoi la ki sakangote yo kaka muto botaka ba problème ba musicien ba yaka kala bo yo kana soki maisha par soki nini obosalaka Kofi kaka muto yo tcha trouble baby ça donc côté yo zalaka kaka ezala toujours V12 ka yo ndengo yemba problème sur problème mais yo za muto ndenge nini papa nanga Kofi uta wapi muto ndenge nini oyo muto azalaka boeta kaka yo soki Kofi apuate mutu na likola sapata munene ta 48 ans wana koma na l'humanité Kofi afingi bana poto Kofi soki oza posa ofinga bana poto yaka soki poto eza nécessaire te pona yo zo mwa sino na bana bavanda na poto poni mwa sino ko bota na poto abota na kinit po ebi valeur a poto Kofi arrête yo so babi obeta conseil na Zenith babenge yo boya
Oh, même si ça qui peleke c'est mon boyka pour baboya, bobeta musique comme le biso biloba loba. Yo ba ko felo minde so ba combattant ba bengi OK. Zonga musique zongi des ala ko felo minde ya robeta. Na bande au ta droit d'entrée gratuit. Donc arrête, ouais des ba distraction papa ba tiko distrait ba tout monsieur ko felo minde. Hein papa. Aucun d'autre ko finga musicien lokola Alpha Blondy. Alpha Blondy, ça n'a rien à voir na yo. Alpha Blondy totali sur actualité na internet. 2015-2016, aza mieux payé, ba fouti mbongo ebele. Oyo yo Koffi Olomide ozwato e monana te. Hein? Ou finga muto abatu yamber. Yo moins amelaka moi likaya na a se comportaka bien. A finga muto te. Ana style nazara ataka ba rasta na ye. A finga muto te betaka musique na ye. Hein? Calmement, ayimbelaka la paix. Non to mona ete kota finga muto. O fingi ye. Au moins, quand à répondre au et sopio. Pour ceux qui Alpha Blondy pas répondre à qui yo. Quand on a mis José la reine des lions, na Oyaka na CongoFrance.com, na osale les émissions. Koffi Olomide, oyebi ke ba ivoirien balinga komiki. Balinga komi jamais ba finga Koffi Olomide, mais yo fingi musicien na bango. O ayembe la ramboka na bango ayemba ka la paix. Ce que ceux qui ba ivoirien ba répondre. Oroloba nini papa Koffi Olomide. Koffi changer. Yo Koffi nga bana potota. Yo Koffi nga batu bavanda na HLM. Ta poto zamboka bien munde la facilité. HLM c'est quoi? Koffi nga batu ba complexé. C'est que yom toi complexé numéro 00. Et ça l'état a sali banda kupo batu bavanda. Bavanda ka gratuité ba futa ka prix ya bien. Eh banda kute ke o ya mabe. O ezanga ba toilette le ko ezaka na Afrique banda kwa l'état mso zo na image banda kwa l'état na expliquer on a dit ko okola na poto tanga na poto mais e moko zo bunga mo rumba. E mso zo kasa banda kwa l'état ba tonga na ba kauka wana o ezanga ba toilette ezana ba tunnel. E mso zo kasa banda kwa wana. Biso to ba chie banda kwa caro banda kwa bien tout condition bien de différence exacte banda kukuto HLM écoute leka kuto banda kwa privé mususu soko yebite leki ku banda kwa privé ozo comprendre ba nyoso poto bavana nda kwa poata na ngwa vana nda kwa poa ba nyoso poto bavana nda kwa poata poko finga bana poto muto mutaza ba situation ne ba tout pe bavanda HLM te HLM pona ngeza injure te Koffi Olomide so lobi bana poto bavanda na HLM et sopi yo eza injure te ezane mboka na biso ne mboko yo o to vandi Europe mobimba Amérique eza mboka moko ya bien la loi mboka moko ba yebi ko pesa batu valeur l'état tonga banda ko po batu ba vanda pe banda ko ya bien tiena prix ya bien po to vanda gratuité to futa ka mai na courant donc arrêtez et sopio on est ça qui complexe ozo comprendre tout ça complexé et sopio donc ça est là qui moi na poto na hote mais tout ba vanda nanda ko HLM te pour na ngeza problème te injure te na sekio parce que ça ngwe injure te Koffi Olomide so yo monya ngwe injure pour na ngeza injure te au kam singa vraiment je suis vraiment désolé les injure te donc au lobby no ka tika au loba on comprend et mutazo a 4 saisons Koffi Olomide oh on a pour ça au sala moi chirurgie esthétique moi ba fort de to tsakawa ya poto batala otobote ndenge okukududi na Congo po ya te Koffi Olomide kitate binyo makase parce que oya Congo oya sous poto te so bande ko ya poto Koffi Olomide au moins âge noir na 75 ans wana o image comme pesa 75 ans obimate on tika ka on garder toujours image na 61 ans mali les autres mo imakola climatiseur et coquin de thé climatiseur ezaka artificiel mali la naturel ezaka naturel ya original ya ka original au moins que ndenge zote ki tatande bimi o kraki o tena mande fois pembe yo finga bana poto oh batutu ba dessus vous comprenez même bijou loufloa na Liège à s'appelle na makambo te ma grande sœur au décevoir batutu même il vient na Blaise Fashion mo konza disquarette chef d'entreprise na Katamboka Lyon abi petit sœur makamni Koffi Olomide zo sale ça l'a raté même jinga kabidi sa sumbiri tekiri na Katamboka Lyon akamwe abi petit sœur mais Koffi Olomide aza muto ndenge nika lobi awa abeta ki dans ces na kolona munene wana sapata ni mokanga tout azo akoma na Allemagne oye lisusu ozo mote kitote même Fabrice Mulele nzamba poto vrai jo ya poto akamwe makambo yo même Blachard Kabanga baza dessus na comportement na Koffi Olomide mais pourquoi ozo se comporter boy hein pourquoi ozo se comporter boy viens nga Lori Lema grand garçon de Paris à Beninga petite sœur à partir à Paris mais José ta makambo Koffi Olomide zo sala abeti danser c'est silité
a comme so ko finga biso bana poto ba sepe na comportement ngote même vient nga Hervé Massaro mo konza tatouage na katamboka ya Paris ba sepe na comportement oh yo sanité ko fiolom de même papa Pedro matwa même bébé mikobi mamo international na katamboka Lyon ba te bébé zo sepe na comportement noté mais c'est ko fiolom de même Tidi Kunga McLaren maman na Denzel ba pele ye belé même Divine Soukali Deka maman na Kenaya mais Koffi Olomide pourquoi se comporter boye papa changer Koffi Olomide ko finga bana potote muto zo finga diamber muto makaya ah mazo se comporter quand même bien ce que yo Koffi Olomide mukoni no ko changer Koffi okomi na suka Koffi Olomide okomi na suka même maman na maman Marie-Josée Lufrabu na Luanda a regretté fanatique no munene Koffi Olomide na linga ko mingi na yebisa kwa chaque fois naza parmi ba fanatiki nao kokaza te so na lobelo boye pona ke ba fula yo kwa poso zindi na Koffi Olomide ozo sala o sande po ba chaoka akolingi ba chaoka soko to ko chaoka to ko chao na place na yo donc tiko finga bana poto lukana no o zonga jeune nengo zaki avant moni ki tata nenge zo bimo pozo ya poto te souffrance akini moya kini Koffi Olomide siko yo mutu ndenge nini outa wapi mutu mubimbo za toujours na ba problème na bato oh yo finga bato bavanda na bandako ya ba HLM bato to na poto bavanda na bandako HLM Lorile mavanda na ndako HLM matiti makunga McLaren avanda na ndako HLM bavanda na ndako privé vient na Hervé Massaro avanda na ndako ya HLM konza tatouage vient na Blaise Fashion mokonza discours avanda na ndako HLM jenga kabidis avanda na ndako HLM mais Koffi Olomide arrêtez tika kosala ba comparaison moko zanga tina soki biso lelo to yo loba na congofrance.com parce que au généraliser bana poto au fingi tandis que oza un grand star oza musicien munene okoki ko se comporter ya modèle oyo te et sopi yo même à litoki on a Paris à regretter na comportement na yo même Fabrice Bitidi ngalas motema Marielle à regretter même type bitch na Paris ba regretter comportement non donc Koffi Olomide toza vraiment déçu na comportement na yo luka o changer et kozala bien luka ba to babunga ta image non yo mono calculer mbulo aneo kaka Koffi Olomide combien de bêtises yo sali kaka na ane moko na yebike obeta ki mwana mwasi na mois de juillet moi o lisusu continuer mais c'est Koffi Olomide vraiment na yebite planète nini oyo uta do ponga no banana bota mana na mona mutu ya modèle oti no na mona mutu problème si problème te ozo finga bana poto basali yo nini biso to vanda na poto to sali yo nini no finga batu basoba Koffi Olomide o employé mo finga batu bazobo bavanda na poto bakipa bande kona bango te Koffi Olomide so total na monde entier batu batinda mbongo lokwa bana poto bazate na Afrique lelo mo bato belé bato belé ba vivre na kini wana o bana bande kona poto grâce ya bana poto Koffi Olomide so za mbongo kendo sala felina tondi mayo za na mbongo Koffi Olomide banda ko kabola mbongo panza mo wango mona na raté tondi mata ba wera soni makana teto mona ba yedara ba shege bazo yede moi bana ba papa wemba toujours na yebisa ko Koffi Olomide mona o comprendre année oyo eloko zo sala yo papa wemba yebisaki yo koyembela yete ezespia papa wemba mutezo kota Koffi Olomide parce que koza normal te mutu na ne oyo banda papa wemba kufa problème si problème kaka Koffi Olomide bando yembela papa wemba ba problème ezolando ka Koffi Olomide fo yo kaka pe kozanga koyoka nde mutu esali yobo soko yoka ki nyoso linga kozala te pour mutu akozala bo to sengi pardon na internet na arto yo salaki obetaki danseuse na yo to yokeli yo mawa to lobi Koffi Olomide bolimbisa nanga kutu na lobaki bakanga yo na lela Dieu me voit na lela na lobaki non Koffi Olomide batika ye na yoka mawa po elongi otaki ya mawa Koffi yo bongaki obeta peda 18 mois obalobaki na prison lion baloba des fois mawega libère. Nebi pourquoi bato ba défenda ki yo te mawega libère yo faut beta penda bolo kwana elinga ko redike yo oh yo grand star o lala ki na makalati ne pojo wana mukiye Koffi Olomide o yebit o legi vungule te o fika ba la pote yo grand star o legi vungule ba ko na pavillon moko pe ya bata bien te pavillon 5 ozo comprendre o beti ba Koffi après pour obima na prison
Donc arrêtez. So ça qui sta mnen au kota prison te po sopa au kota déjà boloko. Donc tiko finga bana poto. Ozo comprendre. So za mo konzinde ngoloba ko ngokota boloko. Te mo loba mwana mo konza kota ka boloko te. Obango yo kendo sa ni na boloko. Ato bima ki moyoka ki solo. Ya makala otie longi wana mawa mande fois pembe na sima colonel Kasonga Zolando. Yo penda ah Kofi. Pourquoi bobimisa ki ye? Pourquoi vient à défendre au couteau nani pacho RFI na regretté tamakamba vient na Kofi Olomide hein Akim Presse de Lausanne vient na tamakamba Kofi Olomide trésor loi LL tamakamba Kofi Olomide non Christiana quoi ça pourtant makamba vient na bino Kofi Olomide maman Loris la congolaise et ça l'a raté hein et ça l'a raté 18 mois il fallait bête ngo Kofi ngote ya Kofi on dit maraté ko la boloko continuez ka kosana mukolo ezali baloba proverbe mukolo ya digorodo mukolo bima makwanza te continuez okominde na suka omoni eza temps de la fin okomi na suka carrière no komi na suka yango komo distrait bato balobela koka biso pe to faciliter yo o take biso to contacter yo donc biso pe to tikote donc eza bongo po okofinga bana poto te so na oloba minute po le ofingi bana poto bazobo bavana poto elo ko fingi nga elo ko fingi boss na nga Didi Dipumba elo ko fingi biso tout auto zara na poto elo ko fingi Benerisa Naima elo ko fingi Bijou Lufwa elo ko lo fingi Rita Lusamba Kardash mama na Leni Mbala eza lokola ofingi biso donc au sangate biso nyo c'est ça le ko fingi ça na divine sukali deka maman na kenaya fanatique na yo mais ko follow midi aux autres décevoir toujours battu donc vraiment tous a déçu na comportement na o na yebité o mutu ya ndenge nini hein ya na nga Bijou Lufwa tali na liège tali la nga na makambo ya Kofi Olomide yo mutu linga kai hein Kofi Olomide pourquoi pour changer moi actualité pe babunga ngakuna kasaki nengo kota ki mwa boloko amso linga ko changer moi mukenga bi Kofi nde basali eboy pona kota prison te mbalo leka kobima akoteyama OK écoute grave neige Kofi se souffle Kofi ko senya boloko Kofi ngalo seka parce que nabo sekanga parce que nabo na mona image na yo ndengo zaki na boloko mawa Kofi Olongiana mama tame kwa yibo yebimisi âge no ya 75 ans Kofi oso atteindre 80 ans arrêtez Kofi ngabatu Kofi hein devant na peso so poto za mabe zo moi si na yo ali nga tutoza problème moi si na te pour moi ça batane na problème te zo moi si na ali na ba Didi so ba otanga na Afrique ba vanda na Afrique ba kana bango po Afrique ba vanda définitivement wato ndimi yo akoyo bi Congo za bi poto za mabe mais na o rappelle moi si na vanda na ndako HLM ando vanda na F3 banda yo za la Kofi Olomide oye c'est quoi comme vanda na F4 po bana bakoli omoni boye na ndako HLM Kofi Olomide na zongisa Kofi Olomide ofingi biso bana poto problème ezate ofingi ba combattant problème ezate Kofi Olomide banani basala Kofi Olomide banani basalo ba mi téléspectateur ya Congo France Précom bino nyonso boyebi banani basala Kofi Olomide eza bana poto te ba oyibela yo na bilamba ebele bana baboloko likola yo Kofi Olomide balaki sona mwa look po yo look na ozaki compliqué ba patana minene manini ba blobo moi mikolo pe comme moi sili moi ba pantalon odimna bana poto yo mozolo ba somelo ba mituka lokwa ba ngubu voiture yo tambola ngo sala clip wana ya V12 problème sur problème lokwa banani ba sombela bana poto te banani basala yo po bazala bana poto te bref Kofi Olomide a un gras bami téléspectateur ya Congo France Précom pourquoi qu'il y a ingratitude à modèle yo non na mona weransoni afinga bana poto te na mona te so potana na batu na yeto mona rapoto na bato ba finga ke entre bango prévane afinga boketu ezala makamu na bango a répondre boketu a s'adresser na boketu eza normal mais à généraliser te on se comprendre a général ba fali poupa ba okutu ba lobby non to mona te fali poupa finga afinga généraliser bana poto afinga ka toujours moto ya fingi Kofi Olomide soko finga ki combatto bozaki na problème emso ngami José la reine des lions maman na jefté nanga na yo salelo émission boyete nanga na yo lobelo te parce que eza makam na bino talinga ite mais na yo kokota na yé kokota parce que au fingi bana poto nyonso au généraliser eza lokolo fingi penga
Ozo comprendre. Yango moni ke toye ko loba. Na yeko loba parce qu'on a minute on a compte ya biso bana poto. Ya on a yeko expliquer ko fait l'omide. Oko finga bana poto te ko fait l'omide. Talaka teinture na ngana yo différence ezakaka. Ko fait l'omide. Climatiseur e ko sa yo Koure kenda na kino tsara groupe nga ebi groupe te. Donc ti o finga bana poto ko fait l'omide. Yo ba bengo beta concert oboya. Ongi ce qu'on a benga comme to ça le jet d'attrape. To le ba ko fait l'omide o beta concert. Oh ya mbangwati. Oh, on a problème na poto on a mandat d'arawa, problème si problème. Oh non nous coûte aussi ça te au finga batu ya poto ton dimoti. Yo mo ba mo konza kota bolo kote yo mto mona oza roi, oza fait yo ndo suki sa. Ya ka poto sikoyo totala yo. Ay mais c'est Koffi Olomide. Ozo pesanga pasi. Ti nazo mataboye parce que Koffi Olomide ozo suki sanga vraiment motema. Naza vraiment décidé na comportement na on. Luka au changé, on se comporter bien et aux ala vraiment mieux que au finaka bana poto et vraiment qui to côté même papa nanga Pedro Matwa papa bane belé na katamboka liyo sepe na ngote ozo mona même blanc chaka banga na lion abi petit serre naza contre yé tozaki ne lobby na matanga ya 40e jour ya deuil ya frère na biso Madiamba bem mama na ya kufaki na kin a sepe na te même vient nga pati mengani banka bilamba lobby na kata matanga abi petit serre nini aningi nini asa dessus na comportement na yo sepe na ngote mais Koffi Olomide luka ou changer kozala bien c'est que ou critiquer bana poto ozo comprendre c'est que critiquer bana poto pour moi poto c'est ka moi na poto Koffi Olomide yo mo na respect la reine des lions na opesa poto magena poto malanga boye mais poto to wana mundele te mundele a sala rabiso otaka mundele ovani na oye na mboka na apesi ondaku ovandi na olo côté wana bana ebso apesi hotel ovanda na yo est-ce que makambo wana na Congo ezalaka o finga no biso ke to boite to wana biso na mbonga mingi te mais mboka to vanda ko meoza mpeya loi ezo organisé ozomona to quand même na mboka mo to za na sécurité to za bien do le rotambulo za l'aise o ebino ke wana mboka loi awa ya nga azalaka te biso nyonso toza égalité donc le yozo finga wana to mono te fier na biso ezaki to abana poto o comprendre gazo to zala nango Koffi Olomide ozala nango te elo kwa biso poto na poto to finga bana kini e ko sala te baba ndeko na biso do to ko finga bana kini te tina on s'adresser bona fingi bana kini te parce que za mboka na ngana ko ni yango jamais mais olobi ne mabe na tali sont des différences à poto na kini poto photo ndima mundele pole oyo na mboka no ba pesi ondako makambu tout ba foutre mso moi salaire à 1200 yo ko zo mona ngelo côté mais pour na biso ekoki pour to vivre bien na 1200 wana to tinda bande ko na biso 1200 na to latara bien na 1200 na to vivra bien donc na moni tina mote oyo ko critiquer biso devant na pesi yo kaka zongi sa li na Didiston na soki banani bana no nyonso ba va na Congo libela batanga bafanda kuna ba former famille ton dimao so poto est important mais tandis que moi sino ka tra vana na poto to ara fin to aka au dessus donc arrêtez ko loba biloba loba monsieur Koffi Olomide luka au changer et ozala bien muto yo fingi ezalaka te ana style na ya betaka Alpha Blondy asana style na betaka non na mona na ba problème te non na mona ko ta finga te mo fingi diamber Koffi Olomide salio nini ou Koffi Olomide batu vraiment diamber tout songa quand même batu Koffi Olomide lobi que aux intellectuels mola ki sakangote ou finga ben un jour public peut wapi na internet pour une audace peut au tchena ope na nini na internet batu tout batala Koffi Olomide so mi mona trop mais biso c'est to comprendre OK ezango ba distraction pa pamba olinga o distraire batu po bachaoka o distraire batu ba lobela mboka te ba bundela mboka te donc ba makamna pa pamba no betaka be ko de kande yo moko loba ekotité biso pe ekotité ko vanda pe nda ko HLM so kanisa ngo eza injure po na biso eza injurité sopi yo nga pe na zongi selio ekotité oyoki nyoso lobi ekotité ndako apwa ekotipete eza ngo bien mote ko vano na ndako apwa na futa na ngelo te na nganzami na ngana vandi o eza bien nyoso mutu nyoso linga na facilité o lobi ata faire gola nyoso na facilité mutu nyoso linga neka na facilité na ngo aboya facilité ega facilité so faut pe na HLM un peu problème et un peu facilité donc arrêtez un peu que le baka ba n'importe quoi parce que et ça là
et ça la dignité na valeur oyo za la kanango na ba qualité oyo za la kango en tant que grand artiste. Il y a Congo en plus pour ta musique moko international na Afrique pour l'Amérique ba ebioté en Europe peut ba ebioté. Donc c'est ça. Les ofingi au lobby que bateau Koffi Olomide au lobby que bateau ba kota ka prison biso ba congolais to kota ka prison tonda na poto ba congolais Koffi Olomide o sekisanga so totali prison ba nani ba belé na prison réponse na ta ba fanatique ya Congo France préconde ba ko répondre bateau ba na poto baza et belé na prison ce sont des bandibu mutu ba tondi sa prison na Europe mubimba Olobi ba congolais ka mutu bavandaka na ba HLM mais bato batondi sa ba HLM loko abandibu bazate Koffi Olomide sopio déjà ozomona ozofilo ba makamoko eza na sens cité quand nde yo moko yemba sans vex makabo oloba enda sans vex do bandibu no moko yemba ka ezozongila ka yo moko donc makabo oloba eza na sens cité ba congolais ni ba na prison ba congolais bakota na prison pa pamba ta bandibu mutu batondi sa ka prison. Soko pourquoi so finga batu ke bavanda kana banda ku HLM ya po banda kwa po oyo lo batu baza ngomi bavanda kuna mi baza bandibu batu basala ba cop wana ba bandibu Koffi ozak makamba ofinga mutu penda zoba bato bavanda kana poto monsieur Koffi Olomide rectifier maloba na yo c'est grave na niveau na yo kafuma na tata lokola yo mande fois pembe boye poids 75 ans dans 5 ans 80 ans 61 ans des âge yo pesa selon yo poko to bota mapeto zalate donc rondi mango pe bindima nimate to loba oyo zo pesa mana image no na comportement na yo ozomona ki mubange bimio makase parce que zo ya poto te maya calcaire mato na Congo on a maya calcaire yo na ndako no mona ngo paradis soit disant na mo fleuri osokola maya calcaire loba Koffi Olomide parce que la main calcaire au monde il y a toujours la différence donc mais ce Koffi Olomide arrêtez naza la reine des lions Koffi Olomide réponse est ça soko sali boye biso to ti côté na Congo France peko to ya kaka koloba po yo mo mutozo lukango donc biso so take biso to contacter donc nyonso na facilité donc tika koloba makamoko eza na mutuna makolote ezo sala vraiment bien te pona dignité na yo donc mawa mingi pona yo vraiment na desina na kandate na oseka parce que ezo sekisanga ngako tu makamoko Koffi Olomide lobi et continue na ngate parce que eza vie to vivre na poto eza vie mo eza bien ya facilité donc pona nga et sopinde yé pona nga et quotité on moi toujours la reine des lions naza toujours souriante parce que bino mon boyebi. Donc merci mingi na bino nyonso botala ke mission na bino télé réalité na kata banda. Donc les autres qui kolobela 100% monsieur Koffi Olomide les autres qui kolobela na bagafo azosala azofinga biso bana poto vraiment eza kitoko te toko sepela nango te parce que généraliser ce que ça qui entre yé na combattant là ça pose pas un problème eza makam na bango etali biso te mais l'air afingi alobi bazobo bavanda na poto eza lokwa afingi eza lokwa afingi bino pe botala biso donc yango to yota des points sur les i. Donc, tout expliqué. Donc, nous avons remercié Mingi Boss na Didi Dipumba na CongoFrance.com. Nous José la reine des lions na za. Bon, senti l'actualité. Les Hollandais, faut vous dire non, azate, mais qu'on l'a temporisé. Na temporisé les Hollandais. La so bozuka actualité. Bon, bengi la reine des lions numéro na ngeza toujours affiché au bon monaka. Bon, bengi au sala bien na rolobela toujours. Merci Mingi na vie na nga. Naninga mingi jinga kabidi sababi sumiri tekiria somba kateka somba kanini atekarani to découvrir kana CongoFrance.com et loko ningi jinga kabidi sa asala kana kati ya mboka Lyon. Merci mingi na deux parfums au vient na kabela kinga comme félicitations na sepeli donc il vient na jinga kabidi sa na vient na Bless Fashion babi mo konza disquarette pe chef d'entreprise na kati ya mboka ya Lyon vient na Bless Fashion. Félicitations na maman na biso auti ko bota mo tema ya Bless Fashion wa balobi la femme de quelqu'un ko na otanga kombote donc yemo ayebi place aza bébé kitoko donc nazo pesa mbote na Fabrice Mulele babi nzamba poto vrai joy ya poto yazali kam na mutute yazali kam na mbongo taka Fabrice Mulele la taka montre 7000 € Basangana pamba 0 Fabrice Mulele donc nzamba Lyon donc na Fabrice
bitidi ngalasi na kati mboka Lyon motema ya Marielle babi vrai marié oya bala mariage coutumier civil religieux et les capé na télé na tefi donc talaka ye vient nga Fabrice bitidi ngalasi na lela fort ndoi ya yaya kande na benga kao donc na vient nga type beach félicitations na bébé na biso utaki kobota moi si kitoko babi motema Christelle quoi type beat mobali ya moi si moko respect na bébé na biso kitoko ya moi si ya pembe le quoi la reine Mi José la reine des lions donc boza ebele na zo pesa bi onyo sombote na pesa ma copie dedans on la linga mingi motema na ngai on a bengara pesa motema na ngai zala matidi kunga McLaren mama na dezen na kata mboka Paris ya vana na ndako privé ako yo fingi batu bavana bandako batu tu bavana bandako Ashley na zo pesa sombote na vient na ngai lela fort Laurie Lema grand garçon de Paris Laurie Lema ya vanda na ndako ya privé papa na Denzel nazo pesa mbote na vient nga Hervé Masao mokonza tatouage na kata mboka Paris babi tatouage mo professionnel qualité contacté Hervé Masao avant na ndako ya privé wasko ba ndako ya privé ko Koffi Olukaki ba problème donc na ser na nga mo na kata mboko ya na mboka Alimani balobi Aline Mimbo na kata mboka Alimani vrai chérie na ndenga mukete femme d'affaires ya makasi donc sœur nanga beta na ndenga mukete Aline Mimbo balobi ma grande sœur propre que j'aime beaucoup Bijou Loufloa moi popia mukolo moi c'est ngambe ya mbinga na kati ya mboka Liège vrai chérie donc na peso ba bisous na ma grande na ma copine aussi balobi Benerissa Botembe Naïma na kati ya mboka Grenoble na Rita Lusamba ndoi na ngaponga pe comme nangeza Lusamba Rita Lusamba Kardage mama na Nelly Mbala na kati ya mboka ya Paris na balobi yene muta okanga mikolo ser na ngala lela fort babi divine sukal deka yo kamwa sinzoto ser na ngamo divine sukal deka mama na Kenaya motema l'autre là quoi bino mo sangana boyebi bo juger ya l'autre là deka divine sukal ndenga mukete wa ma grande sœur pire sœur na ndenge ya mukete donc na Suzy Bombele Joker na kati ya mboka ya Suisse Suzy Bobele Joker na kati ya mboka ya Suisse na kati bongo na Alain Manzala na kati ya mboka Paris Michuri Ngibi na Paris na bosa te na papa na nga Pedro papa Pedro Matwa papa Banebele na kati ya mboka Lyon maître Zakis les casa des grands Kasai na kati ya mboka ya Lyon na Marie Muyamba couleur d'origine motema ya Kani Muyamba restaurant Kapi na kati ya mboka ya Lyon na ma tante privée ma tante na linga mingi bébé Mikobi Mamu internationali donc na sœur na nga moko Charlène Makanda ya na nga mona lela fort motema tonto Babadji na kati ya mboka Paris ba sœur na nga moko Vuzoka donc ezebele donc bozebele na Nora Digital awuti Afrique awuti Congo kobeta be mission makasi bon mona ngo kalate na congofrance.com Nora Digital ba séjour eleki kitoko toujours boulot kana compte congofrance.com biso to déplacer to kangama kaki sika mote le roi bakoka donc bino mo boyebi afande gif noir yomoro yebi place aux na kati mboka Paris babi grand chroniqueur à makasi donc na bino nyonso donc boza ebele na Sandra Malumba mama na Joyce na mama na Jordi na nani Bukasa manager na biso mo ya congofrance.com na vient na ngamo na bosa na te Ali Tokyo na vient na ngamo kwa Kim Prince de Lausanne Akim Prince de Lausanne na vient na ngamo sous trésor loi elle est grand jogo elle Pati Mengani baka bilamba vient na ngamoko Waltero Mokonza Italie Salamanda l'homme du moment l'homme en espèce Timanga Mokonza Baluba na kati mboka ya Lyon donc Serge Kalala na mwasi na ye Kamita Libela na kati mboka Lyon na kati mboka Rennes mariage na bango les 5
novembre eleka kitoko on appelle la reine des lions mi José na ozala kuna mama na jefté bo ressentir na okita kuna na ma grande na mama na ngamoko mama Marie José Luflabu ba mama ba bana masolo ya Inde na kata mboka Luanda mama na ngamoko ngamondo ya mama mwana suka donc baza toza vraiment belé Papi Chabani le roi d'Espagne Laura Kabanga Borel demi à mort babi Borel demi à mort nakata mboka Paris vient na moko yo moko yebi place oza Christian etafe énergie ya mukolo dora donc boza ebele bakasa mufinu ka Lyon ebola na coopération autoroute ya France donc boza ebele na pesi bino nyonso Mbote, bijou Louflois, ma grande sœur propre, bisous. Congo France. Bisona bango, bangona biso, bisona bango. Ekara Moulay. France.com, site ya Tolo Masolo danger, Masolo kitoko. CongoFrance.com.